news bande kobatali bozali ebele na kolanda breaking news na biso nayebi ke boza vraiment ebele na ngongo oyo bozozela bozolanda bozali en direct ya Sentinel TV na les messagers de la bonne nouvelle donc tozali bongo na Mongalema. Alors basango ya lelo tozana basango pona Congo tokokanga monoko te. Pona Congo toko continue koloba, pona Congo toko bengana ba Rwandais tina suka. Alors ma vidéo est belé bo bengi bo réagir na sepeli pe naza toujours na bino. Bamsusu ba komi confusion ekoti entre IDPS na PPRD. Balobi IDPS azowanga na kakokende dialogue teni ete bande kuna ngai bondi melangai po biso toyaka awa koloba vérité. IDPS assez andimi dialogue bango na PPRD bayokani basi bazweni bambongo bayokani pe na date ba fixer na esika na Kinshasa ezala le 15 mais pona sikoyo tokoyeba ke Tshisekedi aza mobobe to kolabo to ennemi ya Congo na suka ya dialogue pona ngonga oyo bandeko nyonso to bovanda kimia lokola ba décider ba ke na dialogue toza suna na déclaration osala te toza suna likambo koloba te to tika bango ba ke na dialogue total la résultat ya dialogue ndeko yesa biso so Tshisekedi azaka kolabo to ennemi ya Congo soki bomoni andimi glissement soki bomoni andimi ba poste soki bomoni andimi premier ministre directement boyeba ke a mobobe aza petit politicien pe azali bongo ennemi ya Congo kolabo traître mais nayebisaki bino ke akokoma héros pour na kokangisa Kabila monoko parce que Herman Cohen alobi bien que aza clair alobi bien que soulèvement populaire oyo kosalama na Congo et oleka Burkina Faso parce que ba service na bango bayebisi déjà Kabila c'est-à-dire ba américain ba français ba anglais bayebisi Kabila ke makambo oyo salama na Kinshasa et koleka oyo esalamaki na Burkina Faso malamu okende no na kimia mais ya zoyoka te alors ezali ndenge wana nde tokoyeba nini ekosalama kuna. Alors pona bolingo ya Congo mwana nyonso ya Congo akomisa likambo oyo dossier na ye azala involve azala impliqué na kati ya dossier oyo tolemba te na ba marche na kobima na kokoma na kodéclarer na kosala ba vidéo ya koreverser bato wana to se taire te pona bolingo ya Congo donc oyo nalobi ezali bongo. Kabila azali bongo génocidaire yende combattant commandant Hippo oyo a massacré ba Rwandais Hutu na tingitingi na 1996 même année asala lisusu massacre na Kisangani pe na Mbandaka akunda batu vivant pe na mars 97 asala lisusu massacre na Ankoro na 2001 aye koboma musée pe banda kota na pouvoir tilelo plus de 14 ans a abomisi plus de 20 millions de Congolais a infiltré mboka na biso na ba étranger na ba Rwandais pe ko botola mabele ko pesa ba Rwandais pe ko nyata constitution na biso na onu surtout ezo salama donc Congo asali massacre moyete donc tokoke na dialogue na mutu ya ndenge wana mutu ya ndenge wana azo mériter sous dialogue te azo mériter te o babengaka wamukwata brutalement faut bakwata ye brutalement bamumema brutalement parce que azali génocidaire l'état ou l'état justice internationale est s'occuper na ye azana complice na ye Ruberwa oyo bayebi na kombo Azarias un criminel azalaki président ya ba étudiant rwandais na Congo to kamwa lelo akoma congolais azwa nationalité na makasi na moninga ne Vital Kamerhe oyo abetaka na kati po ye abetaka na apesaki ba passe. Alors Azarias aza criminel kunda basi mibali na bana vivant na Makobola na 1999 pe na ba Congo ezali yenda zaki représentant to mokonzi ya ba Rwandais oyo bakotaka bakata courant inga baboma bato na bopito baboma bongo ba ndimi ya budu dia Congo akata courant pe aboma ba Congolais na bopito le même buzo bana asalango na hôpital général ya Mama Yemo le 19 le 20 le 21 akende ko achever batu oyo bazalaka kuna ba o babelaki ba o bazaki na bapota Azarias Ruberwa nde akende ko boma bango pe na Kinshasa azana milice mobimba na kana ye na ndako na ye na ba Rwandais oyo babomaka basalaka loi na ndenge na bango donc
ezali makambo oyo ezoleka na mboka na biso esengeli biso ba congolais to telema nango to yeba ke esila parce que bato wana bazali ba ennemi ya Congo. Herman Cohen a uti ko bango très bien. Amérique, France, na États-Unis, c'est-à-dire États-Unis, France, na Allemagne, et c'est ABC commandant Hippo que soulèvement populaire yaba congolais et koleka oyo et salamaka na Burkina Faso. Na Kinshasa, félicitations na tout puissant Mazembe. Yango na avec club ils ont mené na liste ya ba équipe ya Afrique oyo ba coupe belé. Alors et où tu peux gagner Coupe d'Afrique, mais souvenez-vous devinez qui était à la tribune d'honneur. Ils allaient qui bon les bandits Bochab et toute sa suite. Mais notre noir Zanini match oyo ba congolais batali en côté na chaîne nationale parce que ba privé bango batala match wana balandi en internet ba yandi ba sango na radio mais na TV et à la guité parce que pour na bango ko kumisa tout puissant Mazembe eza lokola ko kumisa opposition parce que bazeyebi que G7 oyo ya Pierre Numbi et les autres baza formel Kabila a koleka lisusu président Congo te, il faut justice internationale et s'occuper na ye. Kabila doit être chassé de force bakomi ko bunda ko swana ko tonga bango na bango parce que bayebi ete makambo na bango basalaki ekomi na suka. Il faut justice internationale et s'occuper na bango malgré batie bambongo malgré nyonso mais ezali ndenge wana. Alors ezali breaking news, ezali nouvelle en bref et kozala vraiment na mukuse mais kozala vimbo munene pe minga parce que basango toza nango a eza makasi bato nyonso to mangembo bobendana parce que tozotobola mpuke ya koyebisa bino bozoba nini ezosala makuna na église ya mangembo esika mwana ya supu oyo azali chef ya orchestre ya groupe musical na église abimi na bana basi nyonso oyo bayembaka kuna. Alors mwana wana ba démon ekoti ye na niveau que asali ba aventure azosala ba vidéo pe azokanga ba photo ya bayembi oyo bayemba na église atatane oyo bazali bongo na bilamba te. Alors asalaki erreur atiki portable wana ezepa ya baninga na ye batali bamoni ba photo na ba vidéo mais kala mingi te église ya mangembo ezopanzana ya koéclater parce que bana wana oyo ya basi oyo ba photo na bango na ba vidéo na bango ya buzoba eza na portable ya mwana supu. Bana wana bazali ba mama oyo ba voyageur bakenda na Turquie bakenda wapi basoutenaka église wana. Alors les ba mama wana ba oyeba siko ki bale bango mbongo et puis bana mwana pasteur azosakana na bana na bango kokanga na ba photo kosala ba film ya mabe na ba bana wana basi. Alors eza koyinda kuna moyen te pe ngala moyibi ezali suka te mwana ya mobali akende kokumba mutuka tellement aza na permis te asalaki accident yango bomoni tata na auti kobengisa prophète moko ayaki wana. Prophète ayaki na mission mibale. Mission ya liboso alimusa dossier wana na côte po mwana ana permis te soki akei bakokanga ye pe osukile mabe po voiture epanzanaki. Eza ba démon ba milimo mabe oyo ba aventure azosala na église nzambe abeti ye na papa na ye. Alors prophète toyebi te soki akokokisa yango pe deuxièmement prophète ayaki wana aprophétise po abangisa bato oyo tu balongwaki na église parce que pasteur na bango supu azali kobima na mwasi ya pasteur Élysée ntango todénonçaki balanda pasteur Élysée tina Kinshasa bakende senge sori azonga na église mais pasteur tellement nazokotie na bise ameka kozonga te po akocline bango. Alors le basali bongo bakozwa prophète wana soki tembe bomonaki prophète wana apesaki bisakoli na oyo bato balongwa na église tout simplement po ba message wana ekoma bato wana bazonga na église pe po ba oyo balingaki kolongwa bakende te eza ba professeur ya lokuta. Donc eza makambo ya lokuta pe lisusu na ngonga oyo nazoyebisa bino bauti kosala omoni mbongo oyo ya salle oyo ya bawelelaka na soupe na sakayonsa mbongo wana avocat aganyaki procès bazongisela supu mbongo wana mais supu asombi balupango ebele na Kinshasa pe asombeli ndeko oyo aza interprète na ye lupango
asali suna conteneur ya ba makayabu oyo ezokende kini. Alors pourquoi asaleli asombeli ndeko wana lupangu? Parce que ndeko wana oyo azali komone Julien azali ancien na ye, ajouera rôle ancien, ajouera rôle secrétaire, ajouera rôle interprète, ajouera pe rôle mukala ya supu, ba voyagera na yeso bakende na kini, ba zwaka ba mumi basalaka ambiance ensemble. Alors comme ndeko wana ayebi ba dossier nyonso même ya charité basala badamaka bala oyo basala na kombo mangembo, donc garçon wana komi lokola témoin moko gênant. Alors po akanga monoko aloba mingi te, supu auti kosombele lupangu na Kinshasa. Alors comment mutu oyo na poto azoki mbongo po asomba sali ya église azosomba te, mais azosombelaka bato lupangu, to baza pembeni ne lupangu, ba camarade ne lupangu, ba interprète ne lupangu. Julien botu na ye bakenda Kinshasa auti kosombele lupangu po akanga monoko pose Julien ayebi ba secret ya bambongo combien bazwaka charité, pe ayebi mbongo oyo ba futaka bango pona salle ya église oyo bakendaki kowelela na sakayosa basi bazongisela bango yango basali des conteneurs ya makayabu po bakende koteka na kini. Pe Julien a sombili ye lupango akanga monoko. Donc mwana ya supu nzambe abeti ye, bademon ekotelaki ye, akomaki kobima na bayembi nyonso tu ya groupe instrumental kuna. Erreur asalaki akangi bango bafoto pe mosusu eza na bavideo. Bafoto wana deja na Londres ezotambola na bandeko église ezali botuna bamusicien baza nango. Victime eza banani? Bana bamama oyo basotenaka église, bakamarade ya Nicole Supu, bamama oyo bakendaka na mboka ya Turquie, bokendaka na mboka ya Chine. Bana na bino bayindisi mabe kuna na mangembu, eza susu ya kobatama metango. Breaking news ezoleka botuna bango baza nango na bafoto, bokomona makambo nini mwana supu azosala na bana na bino na église. Alors tango biso tozoloba te ke o po tozali contre, tozoloba te ke po tozali soki ndenge nini, po nayokaka bato ebele o mosali na nzambe wana abundisaka bamisusu. Bien aimé, un vrai serviteur de Dieu akoki jamais kobundisa serviteur de Dieu mosusu, akoki jamais kobundisa église ya nzambe. Tala Paul ya Damas, Paul oyo bakomi kobenga Saul oyo babengi Paul de Tarse, azwaki cheval akende kobundisa ba église ya nzambe, na nzela akutana na moto na tembe Yesu Kristo. Moto moko te akoki kobundisa église. Mais loko oyo bino boyebaka te, bato baza batamisala mabe, bato baa bandoki bango nde bazaka bata liboso akoloba proverbe bazobundisa biso, proverbe baza contre biso, proverbe baza boye, parce que bango baza na misala mabe. En réalité Bible ezoloba il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Soki ba deux serviteurs bazo leka obe ba na ba problème, il faut siko boluka koyeba nani aza na raison, nani aza na tort. Muto aza na raison yo wana nde serviteur de Dieu, oyo aza na tort yo wana nde serviteur du diable. Pe akoluka sikoyo a bimisa oyo azoloba makambo ya solo neti mutu alukuta, pourtant ye nde mutu mabe. Donc sorry, na ndenge toza boye bato ebele bino bozomona bango baserviteur de Dieu bazali baserviteur ya diable, baye ko se déguiser parce que na Actes des Apôtres 28 à 30 bazoba les loups vont s'introduire dans l'église de Dieu pour séduire même les élus. Donc azali élu te, azali loup oyo aye ya wana komona akobima lokola mosanto, akobima lokola bazobundisa ye po ete akosa bino. Me bato bafonga miso bayebake proverbe bazokosa te, proverbe bazala sataniste te, proverbe alobaka mosala solo. Soki tembe tala même bakomi kotindelanga ba texte message bafingaka nga batumbolanga mpona réagir. Souci na bango ezani na TV baza na audience te, il faut ka proverbe atanga ba texte na bino adoba bakomona bango po efula bémission na bino. Alors ngana Congo bololo toyokana yi tolobelaka bango sute, tofula bango sute po esi balala baza kolala tokolobela bango te, ata bazofinga ata bazo chrétien biso tokorépondre bango te po basi balala bazoluka audience na nsima na biso. Donc tolobaki ete ya lelo breaking news ya lelo Congo ezali mboka ya biso, esengeli biso bakongolais pona bolingo ya Congo tokanga monoko te, tobengana ba Rwandais de force pona bolingo ya Congo, tokomisa délivrance ya Congo. Souci na biso tozala na impliqué na makambo nyonso ezoleka na Congo, pe
confusion moko ezate entre IDPS na PPRD po esi bayokani bakende dialogue se fixer ba date eza le 15 novembre na Kinshasa. Pour le moment toza likambo koloba te tozozela totala soki papa Tshisekedi azali héros to aza mobobe petit politicien collabo pe ennemi ya Congo ekoyebana na ba décision oyo yazwi. Alors tolobi ete na église Mangembo eza bongo ya koyinda babengaki prophète aya na Mangembo aza ko travailler pour a sala ke bato balinga ba bengma pour pasteur abotola mwasi ya pasteur Élysée pour ba calmer bango ba pesi bango ba faux ba prophétie pour ezongisa pe ba oyo balongwaki. Donc eza prophétie ya lokuta pe prophète wana yaki parce que mwana ya supu oyo azali bongo représentant to chef d'orchestre eloko asala lokola ba démon oyebi ke bato ba démoniaque bato osala ya Satan bana kinduma moko ya buzoba parce que na kati ya kinduma nde ba se transmetaka ba esprits. Tala neti mwana oyo azali mwana ya pasteur Mangembo na Londres mais loko ni asali abimi na bayembi nyonso ya kati église a filmer bango pe akangi ba photo. Siko boye sanga eza église andeni et c'est mwana wana asali on nkono asali na nkote eza ba démon muto ezotinda asala bongo po envoûter bana wana pe asambwisa bango. Alors baningani bazwi ba photo wana bakomo sali chantage moko le raison abino masolo oyo faut prouver ba yokango yango abengi donc babengaki siko prophète wana aya po ete likambo oyo ebeta kara pe mwana ngo nzamba alalaka te ngala moyibi asokataki nosala accident fois ke na kote. Alors tata na yesu po azoluka prophète ali musa likambo wana mais nazoyebisa bino mwana wana oke na kote pe na kote bakopesa ye bane bakobani ye pe ekoko kwelele grave parce que asalaki accident aza na permis te pe azalaki na kwiti donc azwaki vraiment ke azalaki na kwiti ya whisky aki okumba. Alors complice ya supu ezali bongo Julien azali ancien église azali secrétaire azali interprète azape mukala oyo ba voyageaka na supu parce que aza na secret ya ba charité bazwi bambongo ebele yango po bakangise monoko supu asombeli ye lopango. Moto moko ateyami breaking news na nko pe na kombo na Yesu.